Batata na ba mama boya ebele to bengisi bino na retraite na biso na date ya 15 au 17 décembre 2023. Bandeko na ngai boya koluka nzambe balukaka ye. Retraite oyo makambo ya minene ekosalama. Botala kaka teme na biso. Banani babundisaka yo ndeko na nga binemi na yo bakozala tombe. Enemi na yo ezalaka nani ndeko na ngai yaka komona bikamwa nini o nzamba kosala na nzela ya basali na ye. Tokokweyisa binemi na biso 1 Samuel 25:39 bozanga te boya ebele tokozala elongo na mosali na nzambe mama pasteur Grace Jael na kati ya Allemagne boya komona nini o nzamba kosala na bomoi na biso toza wana elongo na mama Betty ya Luxembourg bandeko nanga évangéliste Bibiane azana biso wana ya Belgique en tout cas makambo ya minene eko salama yemoko femme de fée mama prophétesse Nancy ya France nzamba kanisela ba mama na yemoko mama prophétesse Magdala de Belgique ba mama boya ebele numéro na biso ya contact yangwana tozozela bino date eza moko 15 au 17 décembre 2023 balobi retraite yambala oyo bakosuka tozana Yesu Masia nzambe na bomoi bakozala tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth bozanga te tokozela bino bana na nzambe.